Correcteur News TV, Awande correction, il y a la news tout. Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. Merci pour la moutuna na yo. Biso tozali batu ya cash. Cash ezali regroupement oyo bimisi président de la République comme président ya mboka ezali constitué na président de la République na biso oyo azali lelo na mwana mboka Vital Kamerhe. Mais lelo soki biso tozali liboso ya siège ezali ke bandeko na biso ya société civile basepelaki ba soutenir l'un des piliers na biso parce que programme na biso ezalaka le peuple d'abord. Na kata peuple d'abord ezali na pilier oyo ebengami gratuité. Bandeko na biso ya société civile ba sepeli ba soutenir gratuité. Yango biso tolobi comme toza na cash, toza pe batu ya base, to bengisaki base na se mbula, tolobi batu bandimi ba soutenir biso, il faut pas to kende na bango to salisa eke baza ko soutenir eloko ya biso, biso pe il faut to za la président yango biso to zali awa. Toujours qu'on est déjà rassemblement dans le palais du peuple. Moi, je sais que la base, tout le monde mobilisé, les pacificateurs toujours forts et toujours très forts. Et puis, Fachi Béton, les alliés motocyclistes, baza mobilisé pour soutenir le président de la République, Vital Kamerhe. Fachi Béton, Ndenge Zawana. Tozali ensemble, Fachi Béton, bato bana miso mona te ba mona. Ba pe bazala posa ba lela, ba continuer ko lela. Mais biso gratuité simbi. Donc campagne na biso yango na gratuité. Na famille na yo mutu moko atango fele, na famille ya Mutalamuka, mutu moko atango fele, na famille ya FCC, na famille ya société civile, na ba église nyonso, mwana moko azotanga ofele. Changement yangwana Vital Kamerhe na président Nabiso Fachi Béton ba sepela ki ke mboka changer mboka si changer yango tozali na terrain. Merci. Koko ba correcteur News TV balobi awande correction ya ba news tout donc to koko bote sebino ke no boto ke malembe tina destination donc to sa bango liboso ya mwana mboka Douglas Tulengi balobi cadre ya UNC balobi parti cher ya l'honorable Vital Kamerhe babi président donc Douglas Tulengi impressionnant yo par rapport à la journée dédiée na soutenance et gratuité enseignement au Kolobanini. Merci maman Chako, na s'appelle Mine boy luanga na kati ya fulo yo. Tout d'abord les actions de la société civile mais biso inter parti politique to s'appelle to se mobiliser base na biso ngande on nga mettre Basile pour azali porter par motocycliste to se mobiliser motocycliste pour accompagner moi na mboka. Au monde eloko ya gratuité enseignement pendant 10 ans régime Kabila a violé la constitution. Constitution ça moi si mais ça kufa pour façon ba violer et ça n'a pas signé. Mais là basé qui Fachi Béton maman Vital Kamerhe porte article 34 et comment appliquer. Et puis des choses. Au moins il est là parmi les priorités de Konzamboka ezali éducation. Na rata éducation tout le monde enseignement et puis tout le monde gratuité. Né achango parmi les piliers naé o eza très majeur yango le là toyé contenir mon mboka Fachi Béton parce que c'est un visionnaire dans Konzamboka. Il y a certaines personnes au bafira qui Konzamboka pendant 18 ans ba faire une constitution biso ça va moi c'est façon ba violer Kabila mais c'est pas déjà. Non, violer te balobi qui est en cours, ils pas réalisé. Constitution biso mboka il est promulgué pendant 2006. Mais Kabila dès son mandat a violé à respecter un côté. Mais les lois appliquées. Donc quand le Japon a moi mboka Fachi, il faut donc courage. Mais c'est pas sûr na gratuité. Ok, même dans l'université, tout le monde a été sur un bourse et au 50 fierté parce que l'enseignement de l'éducation est un grand programme aux enfants. Alors, il faut d'abord les lettres de l'égalité. Donc, pour moi, il faut tenir compte de la vision de l'enseignement. Merci beaucoup.
ndeko Douglas Tulengi wana tozali bongo devant maître yende so wewa na UNC yende mokondo yende base quoi donc mote ndeko madame journaliste impression yo par rapport à journal lelo journal lelo eza bisote eza la société civile mais eloko moko mutuya base la consulter biso lobby biso na base il faut de soutenir action mokonza mboka oui on a ce président zaka comme na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo on a quatre programme na ye asepeli appliquer article 43 de la constitution. Merci article. Donc mokonza mboka asepeli asala a faire appliquer article 43 de la constitution. Classifié dans l'ofele. Classifié dans l'ofele. Nous avons mis ça sur cette pandémie à soutenir l'action mokonza mboka. Parti où soutenir le président de la République. Il dépasse INC. Il fallait participer à la manif. Parce que Bango a soutenu Papa Nabiso. Biso il faut dans la Rwanda. Basile Polo na kati malobate maître Basile Polo balobi bato ngambo kuna donc secrétaire général ya PPRD donc alobaki que gratuité enseignement ils ont idée to pe initiative ya président de la République ils avaient bangole babandaki yango pour ça ikande ko achever omoni PPRD sali 18 ans na pouvoir année ata moko te au moins na marché basala pona ko soutenir gratuité to ba congolais to botami na Congo to koli na Congo Congolais za sous baté, Congolais za sous na makambo ba discours à l'okutete. Gratuité enseignement dans la carte de la constitution. Mutu oyo azali à faire appliquer yango comme on avait fait le centre de Tshisekedi Tshilombo. Aya na changement, aya na cash azali parti oyo azali regroupement oyo du ministère du président de la République. INC UDPS Vital Kamerhe to sangani to sali yango lelo et 50 makas. Wana ona ke peuple baye. Soki sali pe comparaison na marche moko salamaka awa soki ndenge nini omonaki bato mais lelo bawe balobi tokobula te lelo ezofele yango somona na bana mike bazoya baye kosoutenir action oyo donc soyinse balobi biso tokolala te tokokende leloko ntina suka omoni ekomobenga yango puissance mikolo na INC puissance bazobenga yango puissance omoni moto soki epeli soki yango bomango na mai epela su makasi donc mikolo INC surtout mikolo oyo babenga yango puissance INC puissance INC mopepa sika bawe basika ngana ndeko na nga Douglas Tulengi soki tolobi a eza a donc tolobi a na kata mbula tobengi tolobi tous les wewe boya ko soutenir action mokonza mboka baye biso tozala donc puissance kaka puissance tona sango makati faci béton kolata ofele kolia ofele kotambola ofele koloba ofele kamaso ofele yango wana tozali na sango makasi donc il s'est représentée par le porte-parole mais parce que Douglas Tulengi le financier nous sommes ensemble oh ça dit mon ça comme métier aussi merci beaucoup maître Basile Polo merci donc toza pe ko continuer to bana bana kilasi bango pe bayaki bongo ko sala marche pour ko soutenir gratuité enseignement mbote mwana alors vous allez bongo moi la classe les autres allez ko tambola pour ko soutenir gratuité enseignement impression na yo zali nini ngaza posani ba biloko nyonso ki ta velo comme 2000 mutuka comme 3000 ngaza ngaza kusana sikoto ke dans la mamba classe ndenge comme ofile bongo esa kitoko boye ngakane ba no benga na bozo souffrir ba benga na mbolo katsa makadam na kala sikoyo komi ke no komi ba no kota ki classe na tango ti ba robima ba benga na te ti ane ba nite aussi là ba benga na te esengo papa rolela mile la isutute mama romi tungisa isutute ndé ba papa bazako mi tungisa ma msuka na msuba zako teka mai na tango po ebika tu après midi aki ateki mai na tango après la première qui classe sikoyo lelo bo teka isutute oza anda ko panzi otangi après qui classe impossible ezali ngaboso ngeza merci kanda tele so classe ofele bani merci na sungi papa merci ndeko yo le binini nga petera la merci na nyiso asali ba misusu bakufila papa mais batikana mazo sufu mais bango teli bango
asepeli makasi on apesi ye merci azwa lokumu apesi Fati Beton ya Félix Beton ya Félix Beton wow. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV.